Yaka ou s'abonner na M la Grâce TV, c'est non stress. Cher internaute ba la biso eza monoko soki totsami libako bolimbisi mais au moins eza vérité ngai na prêta serment ngai naza journaliste sermenté ngai na prêta serment na ifasik na simba drapeau na biso ya MONUS kobuka na kutu te ntango nasilisi travail à fin d'étude na ngai na simba drapeau na biso mpona koloba rien que la vérité na télévision de oyo nazoloba eza vérité biso bafi tokomoka elunda mingi kindumba mais toyebi lunda yo uti lunda yebisa biso ki lunda ngo bandeko na biso basi baokelukani baokesala nini kasi kindumba ti nga nakenda na journaliste moko azwa sida mais je te livre ya mboko ka oui akinda poto na bango na télévision nga na voisin na journaliste moko azwa sida nde nani wana su moi soko tombe victime pourquoi bazokende na idée nini na lunda ngo na oteya kosala émission mo dernièrement bana basi na lunda bozokende kosala nini journaliste oui journaliste yo journaliste bien chroniqueuse soi-disant bino tokisi ngo titre wana fisi wa vraiment libisa faut katela nga ma kombo ba journaliste bazokuta Congo baza ba journaliste tant bazo yangola tant bazo pc visa bayebi que un journaliste congolais ou congolaise a longwe Congo aye awa aye musala aye peso musala te aye na biloko mibale donc nzoto bakosomba ngo émission mpe akoteka ngo ndeko na biso nyonso to oyo asalaka déplacement ya kolonga même Congo aye awa na Angola ta yo batambola na bamusicien nalobi na yo sikoyo yo yebisa ngai journaliste nini oyo mona aye na musicien awa na Angola azwi ba image ya mission na l'ex na télévision baza pete ba muke na lobi na yo ce que les il y a 20 il y a 10 ou bien 15 minutes na tranche na ye obenga nga pena ndako no strata na otale mission ya journaliste moko boye utaki konga ina mission alekisi ba biloko na ye pona ba mission ba ko yana ba journaliste internet ndeko na ngana pesa mon conseil ni ko botama déjà ba ndumba siko ko changer ndumba bango ba ko bongo na lobi na yo ba ko bongo na misala moni misala de vile sengi dimi ya bango pe obi bakobongwana ndenge bazokenda na lunda bokomisi lunda milie na bino ya kokende kosalisaka bashow kobetaka baconseil moko baproducteur na baproductrice maladi bozokende kozuwa tellement kotika babutu na bandako bokomasa kobimia mibali ya bato mbongo bofeta kobaza basumu mbongo te bomeka na bandoko na mapezaka bapaton kuna te journaliste nyonso ma baproductrice ya mbula awa la plupart bakotaka na makaka parce na bakatiere bapesa bakisi bapoudre. Abonnez-vous massivement na M la Grâce TV, chaîne moko ya bien, oezo ba makambo bien, oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi, o bolinga ko orgazi, boza na besoin actualité orgazi, bo s'abonner na M la Grâce TV, boko mona ngai na M la Grâce TV. Pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans, devant vos téléphones, vos iPhones, vos iPads, devant tout ce qui vous permet de nous suivre. Merci d'être là pour nous. Bienvenue sur notre chaîne M la Grâce TV. Quand on sengo nazala nango ya ko zala liboso na bino parce que vous allez vraiment ebele a Olanda biso na pesi bino mote ya ba ko biso na bino parce que ya bino aza wana pona ko se pesa bino. Merci na mon patrocinateur officiel ya chaîne M la Grâce TV ceux qui tozo tenir bon, tozo continuer ko marcher sur le droit chemin, ils ont ma grâce na ye hein bo kasité na ye on a la benga maître boss. Suka pesio liko fini te donne $200 va te faire soigner. Azara toujours wana vraiment bras ouverts hein moté ma polele pour nous soutenir viso le cœur de sa femme Zé Azari Abapoma le maître boss hein donc depuis Canada Azara vraiment wana dans ma kofi ba bieza la mboka na mingi hein donc on dit ma $200 to on dit ma liko fi pour que hein ozwa esalo bolamo
J'ai dit merci et pas y a Rossi, Rossignol, Osembe, Omatoko. Babi mobile a Pembe, hein? Donc monter ma Pembe, nous sommes Pembe, azala toujours wana derrière la caméra pour na kosa abso bolam, so bomo na ngana ngalara. Na, il faut ça ba poste télévision na bino, c'est grâce à Rossi, Rossignol, Osembe, Omatoko. Merci, na mon vrai babi les vrais à Solo depuis Paris. Hein, le vrai parisien, Godard Eliko, hein, pour l'unité, il y a la Rwanda, pour nous faire ça, ma casse, ma force, et pas la petite merveille. Donc, merci Nabino, ça, oh, il ça sa force. Tous les Nabino, vraiment, amitié. Mais toutefois, dès que vous mettez dans Kozwanga, na zanga monte na plateau lelo, na même les bino vraiment éléments ma casse Angola ya Luanda, pour ébélé bami tourna. Mais finalement, en Angola, na Luanda, bozala, na ba chroniqueur, car mais pourquoi pas ba journaliste, hein, babi l'autre même nos journalistes à Solo tout est vraiment efficace hein tous allons vraiment ensemble car on a mis ça là mais il y a aleka biso na esprit donc c'est un journaliste aleka biso tout na esprit na kata mboko yo babi strata lunda shige hein babi les chefs à lunda lisusu ya lunda nord oh ya province Angola donc les lois invités spécial nanga na kata plateau na lisungi à Rossi Rossignol Osembe Omatoko côté biso na champ to pese la na invité spécial na biso ya lelo Lunda Strata. Boitard. Oui, santé qui m'y a bon payo. Ouais, pépé dans boulot. Yo le bien écouter parce que y a eu zo mona na ventre, nga mona comme mais Strata, mona na moti wapi. Bon, ils avaient un boulot pendant la mariée. En plus c'est pédicure. On s'appelle na nyongoté. Et on dit ça que santé déjà hier. Pour ça on nyongé bandele bomem. Ah ouais, naturel. Voilà. Tout sur la maman qui est maman moka parce que ce n'a bengi ça que maléon na plateau parce que ça pour moi pas si pour tout le monde na musala oyo ya biso et tenga mi moi monké tout moni ba chroniqueuse surtout na ba chroniqueur ba côté pebele mais yo plus aux ala mboka mboka lunda parce que lunda ba bi na kati Angola ya ngonde simbi dollar et simbi ba diamant. Quand on parle de diamant na lunda, on parle de dollars directement. Les bandes à dollars, tout le monde va boss, on va vivre na kati lunda. Mais plus c'est à la moka au place yo kenda après na ko siège, ça il a musala vraiment. Tout le belana surtout par rapport à la réalité mais au wuchikuna ba novida de nini o memele biso. Bon. Na lo ngana lunette pour elle ba kana bo mimi ça on a bien mais premièrement on peut ça no mbote na bato nyonso basutena mpe ngai déjà quand la province ya Lunda awa déjà nakopesa mbote na sponsor officiel na ngai Modoko Kata Fumbwa le seul patron du congolais ça n'engage que moi donc Modoko Kata Fumbwa na maître Maluku Yibukila le seul mutu apesa ngai biloko mateba 80 000 ba 100 000 kwanza donc maître Maluku Yibukila awa na Luanda donc à part hier vraiment nazana mutu musa opesa mbote ti mais na Lunda déjà basé belé presque bazana belé nazona ba dadi ça l'immortel on a côte à joint, donc Carlos Vibração, on a Bambote déjà, place aux alliés. Bon, par rapport à l'actualité, nous avons là, dans la province à Lunda, pour nous avons fait ça, nous avons passé trop. Moni, nous avons congolais côté maman, nous avons congolais côté papa, mais plus nous avons nigi Congo. Moni ke na Angola awa pour bima déjà faut ça na communauté ba ya bangolaise mais monter on beza trop et ça et pas ya ba boss place au kende la non ba boss te ngapi nazo pesa ba boss moi tort lokola merveille olongwe Luanda OK lokola kafunfu bien malange toke lukapa usali connaissance na patron moko patron tendenga na sawa boss par exemple kutena batuma na liaka na bango za lola ba Dani Kusenge na lati na nzoka okutena par exemple na Dani Kusenge non boss ndenga na yeboye na sima na nga journaliste nzo ko yati ali boss pa ko yamba sous journaliste mususu te et comme ni on est comme parti pris ya yona journaliste siko ki boss notina na moni siko yebisa biso pe nano est-ce que vraiment ba boss on peut bazala ouais ba patron bazali ko buka na te patron bazali parce que ba patron ngo baza en fonction ya nini par exemple biso ba chronique ba journaliste ndé zala ba chroniqueur ndé tokenda Lunda de fois na ba activité na biso
que non na boss mo boya changa maboko ba po una activité dans ça ngombe au moins là surtout biso bas to ko la plus ba victime non non merveille non za bona ba long jambe na yo na kimwindo na yo bon avant ngana apoya yo ba nini faut les kanambeto ko ki boss na ngo ezalaka nini beaucoup la ber pourquoi babi que non merveille par exemple chaka yom tout ça pour yom ton actualité au tomber victime pourquoi neti mutu lokwa nga nde naza boye nga mpe na strata lunda ya des boss oyo bayedanga même de loin soki nabengi na biboss naza na problème tel akolobaki nazotinda moto nazoresoudre problème dans 2 ou dans 3 heures du temps non forcé te na intérêt elo te non intérêt elo te bike na journaliste intérêt nde yango wana kana bwaka ye lokola par exemple nde naza boye moto azofutela nga chaîne pendant une année boss 100 ou 109 loba mbote ebeli mpe aza na moshinda 109 soki tolongwe nano ndenge to ayebiki naza journaliste kotaki mama de ya bamboka moko banunga oncle nanga propre 109 na moshinda aza pembeni ya mondele na ye Maradona intérêt na ye moto lokwanga nde nabwaki ye boye aza na mbongo ebakise nini ebakise elo te mais aide moi soki otombe victime pourquoi bazokende na idée nini na lundango na oteya kosala émission moko dernièrement bana basi na lunda bozokende kosala nini journaliste oui journaliste yo journaliste bien chroniqueuse soi-disant bino tokisi ngo titre wana soko okeki sasa okomona journaliste moko te baformé bango tout soka uti ifacilité c'est ka uti inutile ou bien uti voilà vous comprenez toi ba université biso ntangi wana na kini za bomo mais awa université zati na lobi na yo atate ka makala na winze ya balanka au moins na caméraman na yese non tu es belle hein vous avez mana taille okoyi ko la journaliste ou chroniqueuse ça va émission obi ka ko mayarte abani ko talisa ye ba avantage voilà ya nzoto kaka je te dis baba no linga yo ba no zanga téléphone à bien te okomona passeport okende poto okomona bwaki ngunda oyo koboka ngunda wapi na journalisme okomi journaliste chroniqueuse tozokende wapi mais lunda motuna vraiment oyo motu yanga nalingi tokota un peu na kati ya fond voilà tomoni basi ebele biso bafille tokomoka elunda mingi mais toyebi lunda yo uti lunda yebisa biso ki lunda ngo bandeko na biso basi baokelukani baokesala nini kasi kindumba ti ngana kena journaliste moko azwa sida mais je te livre ya mboko ka oui akinda poto na bango na télévision ngana voisin journaliste moko azwa sida nde nani wana susu ngana bandi kokende lunda na yebiso de 2013 na longwe Luanda awa na kikozwa mwasi na ngana Kisasa na kota na ye ba mwasi na ngata on a question na répondre la question oyo na zaki na capacité ya kokoti na nzela ya lufu bia ya pe na avion pas zaki na audace azaki na passeport congolaise akozwa pe visa aye pangola papa na ngapa futi be bia ye parce que c'est loin je ne travaillais pas na zaki na na bani na métier na nga hôtel na kata ngana ngana yeko s'imposer na musana ngai oyo 2014 na s'imposer tilelo je continue à bosser tilelo na s'imposer tilelo soko yebisi ngi intérêt la journaliste nous tenons d'avoir ngana omitala ndenga 2014 tilelo na s'imposer na la pêche na c'est tilelo oko changer te ya libela tu okufa profession siko question yo tuninga bandeko ya basi bazokende lunda ya ba journaliste bon non mona journaliste ya moi ça kenana lunda te aza pena ke journaliste te mais tozomona ba fifisi wa bazouta Congo bazokata ba okende lunda fifisi wa vraiment libisa faut katela nga makombo ba journaliste bazouta Congo baza ba journaliste tant bazo yangola tant bazo PC visa bayebi que un journaliste congolais ou congolaise a longwe Congo aye awa aye musala aye peso musala te aye na biloko mibale donc nzoto ba kosomba ngo émission pa koteka ngo presque eza na film okazaka tilelo za na Luanda ti azaka journaliste na Congo te nde nani susu na yebeta asalaka tourner à Lunda na vient sur Charlie Ka ngala famille tona le bida Charlie Ka se ka yebi fiango azaka film on azala ko tozala ko sola pe bien oui mais agafaka moi moke
agafaka na ezaka na sanato si je ne me trompe pas azaka otambona fille moko boye ye mutamonanga na yebaka ete tosolaka kaka tokutana une fois tokutana na lokapa na branchaka epa azwaka mwa 1000 moko boye mwa 1000 moko boye azwaka mais azoleka na fille moko boye amoni ngai ye mutamonanga strata oh c'est toi yaka oh strata yaka te yo posana boye nga na lembi ngai strata londa na kende yo oza grabi yo nga na licencié tokende na domaine étude nakokenda ndenge playboy on a expérience à mosala okokende pe peut-être yemta bande na bande na raga please peut-être yemta bande pe liboso na chaîne non yo nga na bandi yo ndo bisola ne nga na bandi télévision na raga plus omoni même émission ya mission émission moko na Congo batalaka mingi mingi eleka pa jeune moko azaka acha bachoko boy émission moko boy nga na banda nazoloba yango na télévision soit émission otindela ngo wazekwa ngai wazekwa na ozonga na question bafi bakendaka lunda nga wazekwa azwa ngai tant que journaliste na posata émission ne pona français na komaka français moko ya mabe na lettre na palais moko mosusu oyebisi ndeko na biso boye na ndako na l'action lettre onga na komaka pa wazekwa na na copie na ngo na ndako wazekwa tant ka lettre ne komelaka ye na boîte lettre na ye azwi lettre na nga atangi accompagne na posa français aujourd'hui ka français français pe luki na lobi na yo wazekwa atangi accompagne ke naza na posa ya kokoma français maintenant na comité en plus na posa ya musala wazekwa azwilanga français ayebisinga tango abengi nga na téléphone na ye na ndako na ye na limete ayebisinga eloko na zwilo mpona français luka chaîne na bana kofuta mbongo nga na banda kolakisa biloko ya culture pays via kala donc on la musabato makambo ya wazeko ala nga oyebi chaîne nini raga plus à l'époque non na bandi facilité non na bandi facilité nga na bota ma courage donc bandi bona biso ya basi ndingo lobi ke ba journaliste ba utaka Congo ba yaka awa ko bango ba yaka osaki ndumba oui tika boy ko lunda nakotika ndeno tulinga question faut na répondre en mode oza ba preuve nango ke ba yaka osaki ndumba na lobi na yo yo yebisanga journaliste oyo ayena musicien awa tomoni pe ba Hélène Kalema pe ba ya awa na lobi na yo na balunda limbisanga moke na yebi ke ba cher internaute ba otala biso eza monoko soki tout ça mini ba ko limbisi mais au moins nazolo eza vérité ngai na prêta serment nga naza journaliste sermenté nga na prêta serment na ifasik na simba drapeau na biso ya MONUS ko buka na kutu te nga na simba drapeau wana tango nazo sala tango nasilisi travail ya fin d'étude na ngai na simba drapeau na biso pona koloba rien que la vérité na télévision de o nazo loba eza vérité ndeko na biso nyonso to o asalaka déplacement ya kolonga même Congo aye awa na Angola ta yo batambola na ba musicien na lobi na yo siko yo yebisa ngai journaliste nini oyo mona aye na musicien awa na Angola azwi ba image ya mission na l'ex na télévision baza petin ba muke na lobi na yo soki eleki ata ya 20 ya 10 ou bien 15 minutes na tranche na ye obenganga pe na ndako te no strata na otala émission ya journaliste moko boye utaki Congo ye na musicien alekisi ba biloko na ye mpona ba musicien bakomi koya na ba journaliste ya internet yo nde fongola biso parenthèse parce que yo nde chef na bango ya lunda tu vois po lunda babia mboka no ba journaliste nyonso to oyo mona bakendaka lunda bakendaka premièrement l'objectif moko ndeki ndomba no kinduma na noté tango azolonga na Congo ayebi kende na kiambola boye ndeki kozombo ayebi angoleza mboka ya dollar mboka ya diamant mboka ya kwanza bakokabelo 50000 kwanza ko sombi $100 siko moto lokola nga kutu na kolongwa Angola tena kende Congo na kena kalikili kende na kia Congo boneke kozombo ngande fona kutana mbombo aona ki epanda ni kuna okezwango basate bongo na Congo patron za tozaka na ba député na ba ministre mais biso tona ba patron peut-être maman Olive mtosa ba artiste comédien bolam eza bon to mekano kwa mano mwa parenthèse na ye lokola nga na kolongwa awa te na Congo na ke matolo na Congo esimba te nga saka na mutu mona kwa kabela bambo eza Ariette Wam mama Ariette Wam donc député bambo te beli pesa zali soki na keki sana kutana kana ye Ariette Wam na banoko na nga baza ba député baza ba ministre banoko de famille fona lia kaka mais lunda tolo banam sikoyo bafi yango tango bakendaka dossier yango bafungola yango na ndeni makambo yango masolo yango ezalaka na ndeni bafi ebele dossier na bango te nde bafungolaka yango batalama na télévision te mais ce nete otalama boye
la télévision. Numéro non, ils affiché. Ah oui, oui. La bande de l'écran, ils avaient. Voilà. On va na Facebook, na WhatsApp, et ainsi de suite. Ce qu'on a esprit faible, bah ozoyo. On a fait un patron, azo tindanga, ngai strata l'autre. C'est ma strata. Dans le cas petit mot avec qui toko ya bataille bani tout ça, on va faire un nazarata pendant 1 mois. Pourquoi on a pas de téléphone? Ah oui, oui. On a la conversation. On a bien mis au moni. Oh patron c'est une jeune fille. Parce que ce qui est ça, nous sommes en gars. Nous avons mis tout qui est l'homme, il a fait un morceau pour nous, il a bataille. Ah, strata, est-ce qu'il y a solo? Nabuka na pété. Eh, ma bourre na diète, ma kinda kufa pauvre. Oh, kende. Parce que combien on va payer ça à base sango et ça que un monsieur passe à fille ou ici là. Parce que aussi la thé. Et que l'on la moi biloko mike mika zanga na vie. Parfois fanda na kita bien tena ndako. Et que l'on le passe té mais et que l'on le ba biloko mike oya zanga na vie akutana na ngote. Nete na ba fi mususu. Imagine toi Sénégalais mo ba yebsanga bi. Oyebi no mbala ba Congolais basi balinga bino mingi te pona ni. Ngana tuni pona ngo pesa basi mbongo muke. Oui. Ayebi singa biso. Ce qui moi ça y est kotala premier jour. Mbongo liboso na ko kabile ko za 50,000 kwanza. En fait transport. Je te dis. Après il singa bi au moins 50,000 wana. Yango siko na bana olela yango. Soka yé na bana basaka ba 2,000 ba 1,000 ya ba transport mais 50,000 wana pesa ki wana ka kabola yé. Yango denga na Hollande. C'est comme ça. Et ça n'a pas que non, il faut que je reste avec toi pendant 1 mois. Moi, ça c'est au fond pendant 1 mois. Comme le quoi fait na kindani azoka sila na otanga komona. Le quoi ndenge na lubina ko fanda no pendant 1 mois, ayebi so $1,500. Si ko beta calcul, nanu ba kabela yota $50 en devise. Voilà. Mais au lamuki na un bon matin moko boy 10,000 kwanza ya salve. Au bandi ko benga na liboma. Au fond dans le comptoir, moi, j'ai un wifi 24 sur 24. Au secours, la main, moi, on a ma ligne. Maintenant, au secours, on a 5 000 à si. On a voyagé dans l'hôtel, on a commencé à 25 000, c'est 30 000. Mais tu as pu faire moi, il y a une déconnexion, moi, on a commis VW, mais tu as en parenthèse en gros. On a compte ce qu'on a fondé de l'obéga. Tu vois, même ma fille, on a Congo, on a sur le téléphone. Avec une fuite, mais c'est moi qui a Angola. Pour les journalistes, comment on va mission, comment on va mission au Congo, à bandi actualité na partie qui. Intel, toi tu as l'une mission Nicolas pour Angola contre yé. Mission, tu vas avoir ma casse dans internet, à bandi autant là émission. Malamo quoi, mais il faut na mimoto qui n'ango. Angola. Malamo ko solo asko nanga. O lobani. C'est un noyau Angola, noyau mboka na. Oh mais c'est vrai. Nazo ya, c'est un noyau na nganzela lufuto futé na avion. Na ngana pose ko ya matière na onosani. Au Tu peux payer. Tant que comme awa, au moment où le noté, par exemple, n'abord espace na yo. Non, ba mission surtout faut na des caméras, ba leki tozoli ambongo na côté na kwa kikaka. Ba mission surtout faut na des caméras. Bala moko miso ekishenga non strata, ba prendre des caméras et simbate, faut na ki fanda kana ndako na mutamba par exemple. Faut na fana ndako na mutamba ou bien faut le kilango tellement pour na la l'aise. Vous la l'aise par rapport à quoi? Ngana kotaka maki. Na lobaki teke baninga kotonga koto biso na maki ba makiza so yo ko pona chambre na yo moko ndengeni et puis yepe na ba mission bino c'est beaucoup tellement quoi tu vois tant que siko ozala yo moko particulier pour ça musani ya buto ngako kona ngai sangana mona kwa mboka lobi insectivore mbisi dia kopima ko elingi oloba kasi insectivore ça isa nyama oya lia na buto na mona kwa mboka siko insectivore mbisi dia kopima carnivore nyonso akenda ka chasse air na butu nyama za olala yake ya boa allez eza ba journaliste même ya biso bazolo malwanda abazo kendelu mais tout monde peut cliquer ya ba artiste comédien bazala ki awa malgré awa vina Angola théâtre ngo eza nango ndinga kiti bakaka ba moko ba osa ba gag malgré ça mana ki tester ne baninga bande ko na biso ya Congo bazo ko évoluer mais awa tout monde quand même bakangi si moi li yakana bango moi 5 10 20 personnes bazo ndinga bakini to balunda ngo ba yo za comédien yo mtu za comédien artiste et comédien limbisa po yo amena na comédien za comédien pour sexe ça c'est la comédie. Yo tous artistes comédiens. Yo tous artistes musiciens, vous évoluez à au bimate. Oui pour le bimate. Pour colonne musique yo qui ne peut interpréter. Si yo zo interpréter yé. Au bimate, imagine ça vous interpréter faire au mandé.
Yemo on a guna profité. Yam ça Luka déjà que non au successeur. Maman. Alors fanda ka boyo nga vit de loin. Oh! Vit de loin to lia poser ko ta kufina no te yo bima vit de loin. Oh nga ipululu. Bon na éviter ba pululu ko pululu esa kufa na ye. Ba ko bénéficier ba pululu pululu ba ko bénéficier ko pululu daya. Mais na lobby na yo ba artiste net ba artiste comédien vous offre je boké ça. Pourtant botan bolana c'est na beta musique ni. Ka ba interprétation? C'est na musique na ya ça. C'est na musique na sala sala ba semba, asala ba kudu, asala ba musique na biso ya Angola a interpréter la musique ya Congo pourquoi et ça va chanson demandée mais Céline ndenga atambola ka te pour la musique ya bato et ça va chanson demandée ba ko non yemela biso musique ya le ko mundele mo asenga wa rabi chanter la chanson de Didi Kinwani on fait Didi Kinwani deka on se comprend yemela biso nzemba mise nzembo na yo ya merveille mise bato linga ngo mi chanson demandée mais Céline azana ba musique na bon ce qui concerne Kindumba na parcours na ino soko lobelinga ndeki Kindumba soto zonga suna point ya ba journaliste on a peine à dévoiler ndeti ba nani oyo ibe okelunda ndeti ba ya biso aba chroniqueur et c'est journaliste à producteur bazala ate mais on a bien normalement ba journaliste na bino ba comme ba producteur bazo produire non juste moi on me paye 450 $ na Congo Dialogue maman français Ngembe que je salis patron ya nakota ngoma chaîne ah oui non Congo Dialogue Francine Ngembe ngaba zonga na correspondance ngaba zonga ina chaîne ngaya kala Congo Miki par correspondance fimo na tanga ndipena tanga no bone fasik azaka na Afrique du Sud comme ne peut merveille na pesi mbote azaka mutetela merveille okito wana pena masa nga muta pesa numéro na ngai et pas Francine Ngembe kwa benga yo bando bosser ngana kutaka tom set ah oui nakutaka toms na Congo Dialogue ouais. mais ngana na s'imposer na Congo Dialogue plus que toms wana masa na ngai toms mo pas ça to saluer en passant toms ngana kutaka toms na Congo Dialogue mais ngana s'imposer na Congo Dialogue basombelanga matériel nga Francine Ngembe basombelanga caméra ya 300 000 kwanza asombelinga computador to bengi ordinateur na français atindelaka nga salaire asombelanga wifi afutelaka nga ndako strata lunda tomoni ndeko bandeko na bino bakomba vewe ba chroniqueur ba PD obenga ba PD vewe za ba PD juste kaka parce que ceux qui soit disant de toyoka ki mo ba foot mo boye mundele ceux qui mundele abeti blo asipesa ceux qui 10 000 $. makambo ngana zotu makambo ngana zotu nozoki manga kwa eza tuya azoki manana nini tozo bate yone mto ba mwa ba bois journaliste comme vewe ngai ba journaliste belé ya mibali ba tapena ba PD na yebi ndeti nani par exemple oyo peno yebi natanga ko na télévision ouais na kotanga pe parce que dernièrement na kotanga komona petit nanga moko bala tsenga ifoto ta pe autaka na tête ko pe chroniqueuse parce que pour taninga otunga ba combote nga pena soko tunga inga ke no par exemple strata est-ce que kotanga la biso 5 journalistes na katangola na otanga na ba boss et belina yebi ba utiliser la chance ya ba le rôle yo de merveille d'abord c'est façon ya komona ba pesa ko kombo pamba ko la bana bai azana shiki le son ils ont mis na kati ya shiki le shiki ya na bango bientôt 13 ans chara ya papa élève valable il était valable bientôt 6 ans on ça se fait des choses na ça il a fait de 1700 $, on ça la 2000 à cause ça combien d'années 6 ans shiki au son mundele azoko kisa 3 ans yebe na on ça il est sur fête pour moi ça la kaba la fête pour moi ça il a fait de vie siko bandeko na ngana pesa mon conseil ni pour botama déjà bandumba siko ko changer ndumba bango ba bongo na lobi na yo ba ko bongo na misala moni misala de liste nini ya bango pe obi ba ko bongo ndenge ba loketa la lunda boko misi lunda millier na bino ya ko kene ko salisa ka ba show ko betaka ba conseiller ba producteur na ba productrice malade ko loketa ko suwa tellement ko tika ba bucha ba ndako boko maso ko bimela mibali ya bato bongo ba fait ko ba so mbongo te bombe na bantu na ngapeza ka pato kuna te biso no ngako tek mama na mtabandu ngana na mtakenge ngana na mtakasobolunda ngayo na chana musatu mtakena na chef wa sobolunda kufa do so ko lokenda ka kuna bobo na ba boss ko kuna na ba boss ngo mikati do bango na makambo yote comme ça ba tuka kuta makuta yote ba chose yo ana kisite kisi na mata yes la journaliste nyonso mo la chroniqueuse ya Angola
La plupart, par contre, parce que va catcher, va passer au kiss, va poudre. Et va passer quand va changer ma poisson dans micro na celle micro na té. Donc conseil na pesa yo soko ça na lisanga ba journaliste ya Angola faut qu'on le non t'es quand on a reçu la télévision t'es quand on a début dans la vie est-ce que journaliste sera producteur Ah ben ok tu parlais d'elle au bando le belande yé ngana tuni boy est-ce que journaliste sera producteur kasi on a tuni yo professionnel zani yo comme journaliste et manager na le bac na yo na tangi na USI na ne 6 mois na kena ko sani marketing de gestion na management kasi pe na ba courage na comme na producteur courage tala mosala basala mona courage te oke no koloba kena ko msaka mutu ka ya batu oke ko boma yango aussi parce que na courage te ke ngana za courage te tu vas perdre dans la vie merci beaucoup Stratalunda babi ngonga babi aussi azolela la ba minute na ye parce que babi ngonga est-ce que journaliste ngonga yandi makam mutaza na ba profession belete ngana passeport na nga profession na nga eza journaliste bachanga muta malewa te bachanga muta salon communicologue sortant de l'IFASIC 2012 avec distinction combien communicologue merci beaucoup Stratalunda alors moi quelques dédicaces na ba yayo ba tobi ozanda na ba boss ebele ba soutenir ka ba pesa ko maboko moi ba quelques dédicaces pour bon ba dédicace nanga premièrement na ko remercier d'abord nzambe ko likolo apesa nga pe mo feli pour na sambela te ngala mukaka na tongo te mwana mwana na koli na catholique achaka na kombo tata ya mwana pe limo santo amen nyonso na kolobela nzamba yebi odera mutemo ngai deuxième na ko saluer eza papa na nga botangai mais opai Jean Vala colonel papa botangai de mbote beli place ozali grâce na yo pe na silisa classe botangai mama botangai Marie Paul Lunda mepe mwana Lunda mama na ngai bisaka ngaboy shige ngana uti Angola na boti bino zwi sidate soko memi Angola na mapeka ozo malade okufa pe batu nyonso yoka babwa kaka na télévision na ba radio na banzembo okomona bango yango mona soki oke na cantine na sala mo sanga na koma ma mère avait raison OK mi ya maiti ya raison donc nyonso na mona mama mutayisa ngango na pesi mama mbote bele e na bosa misute ko pesa mama ya bana na ngai Sylvie Mafuta mampata tango yebi zalaka yo mutaka pona nini Queen Mada ba gros bisous donc maman na shiki yo na shiki le son to na linga ko trou likolo no mwasa zalaka te seno pe mwasa zalaka tata ba bengi yo moni stata na nani fanda na so na ina $2000 yaka na bongo soki na ina 100,000 kwanza yo mtozo ana ba choda ama ya jelu na mutema te yepe na ma ya jelu kutu te na ba boss là je vis mes pensées na mushinda et pas ya boss fona tout soko to na ye ya na mobulu ta sambela to nga kuta bengi sa Irma Sophie ina ni joli makanda on information voilà donc on akuti o okule wana po ya ngami mama nzambe donc on pena ngai 109 ya bien kemi ni 109 songo mohau pembeni ya boss Maradona na boss anité boss Ipo Boali na boss anité boss Baba Didier Boali na boss anité Kaski Futi toujours na mushinda na boss anité boss nani place na komela ka boss Rico bambote belé so na kena ka funfu dadi sasa na boss anité Dani Kusengi donc Dani c'est qu'on lia bien patron na Dani Kusengi il y a la take boy afuta nga $500 par mois boy ko tela ngaite afuta nga $500 par mois on la tabe ki na zo émission la tipo publicité ya zakana boss Dani to mona voilà ya zalaka na Kavuba so le ki ka funfu OK Kavuba pembeni ya boss Michel na boss anité boss na boka bamonos non ba oh vena bazaka suprême voilà boss JC Bosisi motema ya Roline Munanga première dame ya Kafunfu boss Zitulie bo papa Feti boss Troka na boss anité boss Christian Nange Ericas Nange Kota João ndeko ya boss Carlos Vibration PPSika papindala papa ndeke nanga 100 kg ya betali banga 100 kg ya diamant yedo bambote bien na boss mito bana kavuba bana na boss te Raoul Tony le prince de diamant yeso ki na boka ki te problème Raoul Tony na boka somususu yena kabelo ye Strata Junes Julu
patron dos patrons. Ah ben. Yom koka bokutra mokali boso. Mboma mukeko kabilo fa descendre lo chaka sanga. Ah ok. Yaza mobulute a marié. Ngana salaka. Ba marié ne tolu ka ba au soutenir. Voilà, ngaba benga ngai strata lunda mulunda wa bajinabi. Dona za camarade ya bato bazwa na vie. Bango na tangi bakomo na boss bento na funfu. Donc na yebi ke vous êtes belé. Vous êtes belé, strata lunda sa tangi bino nyonso. Taïri Kombo, il passe toujours pembeni à Strata Lunda. Donc, Bambote belé place azali. Merci beaucoup Strata. Merci beaucoup. Na bato ba kota pe na musala na biso. Bambote na ba tolinga ba mingi. Tozolinga bino mingi mais na contre que. Merci beaucoup Strata. Donc comprenez, hein, c'est un confrère et surtout il y a Loba mingi kolekanga donc comprenez. Donc on monsieur si la te mettant. Hein, aussi faut que vous venez comme ça aussi que na mo yabanga pendant 1 heure de temps. Vraiment. Ngai kaka ndena loba. Yoka olobaga. Merci de vous comprendre c'est comme ça lui. Donc surtout zanika izalaka bo ambiance. Numéro contact pe na piste mo na yo zali kama poto. Moi te kama poto pesa numéro, amso bo sepela na Strata yako. C'est na pesa vraiment numéro na ngai na Facebook soko beti kaka Strata Lunda. Pour moi na tcha ma profil na mire na tcha mère na ba lifanto nga bota mindele. Donc na muchupa mindele. Numéro na ngai izaba o zali banda ya mbola. Ils ont plus 244 938 053 275. Donc je répète, au Tchèque code de plus 244 938 053 275. Et au Tchèque sous plus 244 939 210 954. Mes deux numéros, ça fait WhatsApp. Donc voilà ce que vous contactez au Rozwangai. Donc ils ont mon encore. Ce qui est place de Bako et tout ça, qui ou l'imbisimba. Ce qui est place dans le lobby bien, vous félicitez, vous j'aime, vous partagez l'émission. Ce qui est question, vous réponse à ce qui m'a dit, vous béni et pas merveilleux. Vous payez ma question, aïe à tout namba. Donc nous avons pour nous. Nabi que ils appellent nos confrères, peut-être Bako, Lucapé, moi, vous savez analyse à propos de ma cambo. Donc attendez d'un numéro, n'a dicté numéro en tout cas. Vous serez juste en mesure, il y a Kobing en numéro, vous avez un secrétaire, moi je le connais très bien, secrétaire Azate, vous voyez facilement. Merci beaucoup Sigui pour l'invitation, surtout nous sommes vraiment honorés, voilà. La chaîne Absa M La Grâce TV, merci na Rossio Rossignol, aussi ouais Simbele Bisso image, Madaka. La première fois, vous avez des infos mon réalisateur à Bouga. Ah oui, il y a Abeda Show, on a bien Abeda Show nanga. Ah voilà. Quel va te comment va te matin. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on continue toujours pour remercier Boss Nanga, hein, mon patrocinateur officiel et la chaîne M La Grâce TV. Hein, elle a toujours le cœur de sa femme. Hein, force à toi. C'est Azaria Bapoma, le maître et boss. $200. Hein. Est-ce que vous avez le coffee? Tout le monde a $200. Donc, elle a toujours un peu de copie. C'est Azaria Bapoma. Maître et boss. C'est Azaria Bapoma. Maître Zé Azarias Bampoma. Balobi aussi au bêtis de coffee $200. Dans Strata Lunda. Ada marié? Non, Ada célibataire. Ah ok. Ada le cœur de sa femme. Le cœur de sa femme. On a une vanité. Le cœur de sa femme. On a posé le coffee wana. Ada $200. Vraiment, merci beaucoup. Alors on vous aime tellement. Abonnez-vous massivement à la chaîne M La Grâce TV. Ah vraiment, il y a un plaisir na biso donc on a lunda tout tiki bino parce que vous êtes belé, so na bina banda ba délicat to là donc tout tiki là qui invité na biso abwaka ba oyo abwaki biso te que prochainement voilà, prochainement to rozala wana parce que zanda kuna biso. Alors Strata to bisi bango gros bisous. To linga bon ciao ciao. Aime la grâce hein. S'abonner massivement. Rossi Abeda Show. Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Chaîne moko ya bien oezo loba makambo bien oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na M La Grâce TV boko mona ngai na M La Grâce TV.